l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un vaisseau, que l'on bien nos armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart, son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, femmes et filles, allons de l'avant, peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci, Nabandeko, nous sommes partout dans le monde. Et puis, merci, Nabandeko, battu na TV, na Sky 711. MTV, bon, na Welcome TV, je suis en direct à partir de la télévision. Et puis, Bandeko, Bako, talanga na YouTube, en direct, Bazo, talanga na MTV National, na YouTube en direct. Et puis, na Welcome TV, na YouTube, na Sopet, nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Avant tout, bandato la nana nos vidéos oyo ndeko mon kakese béton depuis Kinshasa atteindre la kinga ya président Félix. Bon na ozonga na bino after this video. Thank you. Le peuple d'abord, nos cabesses. Hey, ma poignée de béton. Hey, ouais, ouais. Hey, ma poignée de béton. Attends, que me touba. Hey, ma toto ya koma. Kisangani. Atoto banyema. Atoto katanga. Hey, bena kasaye. Welcome back to Welcome TV. Bo moni vidéo wana ya président Félix tanga kende na lolaba. Moni akay oyo bayamba qui est vraiment c'est l'amour et bien to lingaka ba chef de l'état na biso. C'est très important pe ça force. Alors avant tout entamer sous na sujet na biso sous to na vidéo oyo bongo na kozongela binu sous after this video. Thank you. Ye moko alobaki banyamlenge baza ba congolais. Siko lelo abaluki ndenge nini asalisa biso atala biso mboka na biso ebebi mboka na biso esili eloko nyonso oyo tozalaki nango eloko journée oyo eza te Papa Tshisekedi asalisa biso na gouvernement na ye nayebi ba mususu bazalaka na motema mabe te
eza bango nyonso nde bazoboma biso te eza bango te bao wana bazokanisa. Welcome back, si welcome. Tu vois vidéo wana ndeko azolela azamania mulenge comme le président Félix avait dit que bazaba congolais siko epana ye ndenge azolela ye te donc bango vraiment babanya mulenge ezobimande ke biso to bomaka bango bonda suka vidéo ka ya banya mulenge bona azongela bin after this. Thanks. C'est Félix Tshisekedi actuellement comme le numéro 1 de votre pays. Oh, ana nasengi papa Félix Tshisekedi nasengi asalisa biso ye moko alobaki banyamulenge baza ba congolais siko lelo abaluki ndenge nini asalisa biso atala biso mboka na biso ebebi mboka na biso esili eloko nyonso oyo tozalaki nango eloko journée oyo eza te papa Tshisekedi asalisa biso na gouvernement na ye nayebi bamosusu bazalaka na motema mabe te eza bango nyonso nde bazoboma biso te eza bango te bao wana bazokanisa biso pe tribalisme oyo bazalaka na tribalisme te bao baokanisa biso basalisa biso te nzambe bino mpe akosalisa bino bokanisa epa na biso pe biso pe toza bato toza banyama te akoboma. Condoléances, te plaît, ne pleure pas. Mama, wewe ni nini unaweza kuomba serikali la Kongo kwa sasa na taifa la wakongomani kwa ujumla, kwa sababu hata kama mauaji hayo yanafanyika, najua si wabembe wote wa Fulero wa Nyindu kama vile mumewataja. Kuna wale ambao ni wazuri ambao wanaweza kusimama pamoja na wenye haki kwa kutetea mauaji na kupinga ubaguzi katika kabila hizo. Wewe ni nini unaweza kuomba? Tunaweza omba president wa Kongo aingilie hii shida, asimamishe genocide inafanyiwa kabila ya wakongomani babanyamulenge, asimamishe hiyo genocide. Yeye ni mzazi wa Kongo, ni government ya Kongo iko na jeshi, hawajashindwa kusimamisha hiyo mauaji. Tunaomba Wafureru, Wanyintu, Wabembe wenye wako na roho safi, wakongomani wenye hawana chuki kwa roho zao, Wakivu wasimame pamoja na Banyamulenge tupinge hii genocide. Welcome back, welcome to Bomoni. Ezo ça va passer. Tant tout le monde a ba image amboye. Azam Banyamulenge na ko akutu lo ba komba ngo bien te. Munyamulenge. Donc azo déclarer que ndire to rejeter bango pour ndenga zana aza congolaise. Na lobi nga na lobi passé bien na lobi ke bandeko ba lekio na baza ba congolaise, baza ba rwandaise te. Les autres me diraient que nous biso to rejeter. Est-ce que ça est normal vraiment que bandeko bola na biso na TV que batu baya na mboka na bino yete mtaya ya botama na Congo bango na bana na bango bakoko na babotama na Congo sikoyo président de la République pourquoi le baye que baza ba congolais parce que ebima ko dirait que biso to bomaka bango moni ba congolais bo mona ba ke ba kataka ba mitu ba bomaka biso sikoyo to yaka na brutalité oh te baza boma biso ko baka na ba brutalité. Et là, ça a émotion mon côté. Si ko bango ezo bimonde que no biso nde bato ba bomaka baza bato nde ba uta na Rwanda baya na Congo de bana mulenge. Mama na zoloba mindele bazo mona yango. On dirait biso nde tozo bomaka bato baya ko senga azine na mboka na biso, ce n'est pas normal. Eza lokola biso na ko pesa un exemple. Baza na camarade na nga awa Coco Harris. Mama na za muluba. Papa ni mundele. Mais moi lingana za la congolais c'est qu'on a que nous rejeter pour ça na yekutu double nationalité pour ça na azana papa mundele maman mutumindu c'est qu'on a que nous rejeter pour y linga za ne congolais ça n'a pas de sens. Mais c'est ko bango babota tala eza ba blo kuto no na lingana beta ba maso na ngwata ba mkola sima pour ça nga passer il faut to kola ba rejetera bato ba ya na mboka na bino ko senga asile te l'inspecteur ba doit bokote bango ba linga ba boto la Congo ba ko boto la ka Congo te. Nation ezalaka sacré. Ce qui bino besoin a besoin que non, tous ala ki Moni Kagame o azo sala wana eza musala ba pesa ye. Lui c'est un individu. Eza musala ba pesa nga pe na ko sala ngo très peu bien. Na sali pe musala ba pesa Kagame na bangi na sala ngo pe bien. Donc pona oluaka pe, po soki pona pe que bachata mundela za la président ya Congo pona batu bakufa basila okufa na Congo na ondima yango. Mais eza na babiloko be na la vidéo belé puis na kozonga na luka pena un jour na sala pena interview na beta masolo bien pour te comprendre que non il faut to tika ko ina bandeko oyo baya ko vanda na Congo
to rejetara bango te, ba rejetara bango te. Toko pour bangara te. Rwanda c'est un petit pays. Bako botola ba Congo, bako botola Congo te. Et c'est impossible. Maman na modèle azolela, so bozo repousser bango ndengwana, eza pena passer. To lingana. Mona lagisi na lagisi nini? Vidéo mo krisa tinelinga vidéo aza muta IDPS, muta fashi. Na lagisi ngote? Na lagisi. Est-ce que aza muta IDPS rien. Mais na lagisi opona la sakeno photo za la bomoko, tant za bomoko, ça la bien. Alors, bon, on a sous vidéo, bon, on a bien after this video. Thank you very much. Sécurité. Cette insécurité n'est pas venue d'elle-même. Cette insécurité, c'est lui qui l'orchestre, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'instaure, comme je vous l'ai dit, pour ensuite apparaître comme le seul interlocuteur pouvant donc discuter du retour de la paix. Si décréter l'état de siège, quelle serait votre réaction? Mais nous allons condamner cela et nous allons en appeler à la communauté internationale. Welcome back, welcome to mon président Félix lorsqu'il était opposant Nenga Zoloba que no ba makambwana c'est lui lorsqu'il parlait de lui donc zaki ba izaka bero ba na opesa président Kabila ko no yemta sala rango yemta sala ke batba sala loba kiango et puis batuni na ba journaliste ba bi que no ceux qui a décrété état de siège parce que le président Azaki n'a besoin d'état de siège pour nous relucander na guerre na est. Le président président Félix pas président Sikoyo a lobby que non ce qu'a décrété état de siège bako sala que no ba inciter population à violence donc ezala kaka donc ezala ka ba jé oyo basala ka pona ko batu ba déstabiliser mboka pona tango cha batu bezo déstabiliser pays. Dans bozo lingara chef d'état na binote bozo déstabiliser pays alors que la paix est à la mdengwana balobi que no ba chef ba cha état de siège pona ko luka pende nini ko zana est wana donc ba soda bazala ko zo ba rebelle wana pona ko cha nini kimia président Félix wana lobi nini que soka meki kaka ba to rebisa communauté internationale ta toujours bima bana mike makamo bino mo boko régler boko na ba mindele peut-être ba mindele ba osala ba je wana pona bazora ba minéré na biso basala o ba osala ngana yebi na zakana bango et puis na on lo bango tant que homme d'état je suis président national ya PRP parti de la révolution populaire ya musée na yebi ba solo na zo sabino siko président Félix Assalini na décrété yemoko et tant que président décrété quoi état de siège la sala ngote makambo ya boya tiango lobi le loi ndimi asali yango pour nini pour na paix, il faut comprendre que pour chercher la paix, il faut qu'on soit rebelle wana, qu'on vende sa bango. S'il s'agit oh ba punition, ba ziba punition, qu'on sangisa bango, qu'on yoka oh bazalango besoin, qu'on bongisa pour na paix et kota ba tuerie ici na S. C'est ce que oyo président Félix quoi sali, il faut qu'on soutenir vision yango oh ya boya ki yango hier. Lorsque on dit l'éternel, la bouyango, na lobi karateke na loba, na laxi bino vidéo, a lobi yango, isa ma loba na ye, a loba ki erwana, ceux qui, président Kabila me kotier, état de siège, bako sala ke ba inciter population, président Kabila pas bangi, parce que, donc, ba diaboliser ka mutu na ndenga osangana te, siko bino so ba loba ndenga na ote ba kumisa, non, mais il y aura un jour, to comprendre pour tous comprendre malembe que makambo ndenge zalaka wana ezalaka ba président na biso baluka ngote ezalaka te que non il faut to banda kolinga ba chef d'état na biso alors nazala ba vidéo be na relaxa bon na sur vidéo oyo bon na ozonga na bino after this video thank you. Mais n'oublions pas aussi que on peut tout dire. Mais monsieur Zoé Kabila en 2 ans ou 3 ans comme gouverneur a quand même amorcé le développement de Tanganyika. Ça, vous ne pouvez pas le lui refuser. Je suis contre les Kabila, oui. Je pense qu'ils ont détruit le pays, oui. Mais l'honnêteté m'amène aussi à reconnaître les bienfaits de M. Zoé Kabila. Si on doit compter les gouverneurs qui ont amené quelque chose dans leur province, vous n'en compterez pas 200, 300 cités Zoé Kabila. Que vous l'aimez ou pas, c'est ça la vérité. Zoé n'a pas été un gouverneur piètre. En termes de vent de développement, en termes de vent de changement, quelqu'un qui amorce le développement, vous ne pouvez pas reprocher ça à Zoé Kabila. Parlez-moi de la politique, parlez-moi des raisons sécuritaires qui amènent l'union sacrée avec son autorité morale en tête à se séparer de Zoé Kabila. J'ai dit oui, d'accord.
Mais si vous voulez parler du développement, si vous voulez parler du sérieux dans le travail, vous n'avez pas à reprocher à Zoé Kabila. J'ai toujours dit à nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, faites attention. Votre alternance commence à ressembler à une alternance tronquée. Pourquoi j'ai dit que c'est une alternance tronquée? Parce qu'à mon point de vue, ça commence à devenir une alternance sans alternative. C'est une alternance sans alternative. Kabila est parti, oui. Dites-nous ce que vous avez fait après Kabila. Quels sont les éléments que vous mettez en place pour changer la gouvernance? Le problème est là. Et après, regardez la configuration de nos amis de l'UDPS. 26 provinces. Kabila s'organise pour tronquer les élections. Il garde l'autorité des parlements, des assemblées provinciales et des gouverneurs. L'UDPS n'a qu'une seule province, c'est la province du Kasaï oriental. Bastion de l'UDPS, bastion de M. Tshisekedi, le père. L'UDPS va faire le pire casting de son histoire. Le pire casting de son histoire. On va aller prendre Maweja Jounes au nom dans le Kasaï oriental. Pire casting. Je voudrais être gentil avec lui. J'ai pas envie de citer les qualificatifs qui me taraudent en ce moment ici, qui me montent à l'esprit. Mais c'était une calamité. Comme gouverneur. La province a vécu dans une médiocrité terrible. Comment est-ce que les gens de l'UDPS, le régime actuel, dans leur bastion, leur propre bastion, on va prendre cette province-là, on a donné ça à un amateur. Non, l'amateurisme qui caractérisait la gestion de cette province-là, c'était terrible. Maweja Jounes. C'était ça le casting de l'UDPS. C'est là que je parle de l'alternance sans alternative. Vous vous débarrassez de Zoé, oui, mais ne nous amenez pas un autre Maweja là-bas. C'est ça le problème. Vous allez prendre un Maweja du Tanganyika, vous allez amener là-bas. Zoé est parti pour des raisons stratégiques, je suis d'accord avec vous. Zoé est parti pour des raisons politiques, je suis d'accord avec vous. Parce que si vous voulez parler de travail, Zoé a fait son travail 1000 fois mieux que Maweja Jounes. Que vous l'aimiez ou pas, c'est ça la vérité. Zoé a été un gouverneur bâtisseur. Je ne crois pas à Kabila, je pense que Kabila détruit le pays, mais c'est la vérité. On va voir. L'Union sacrée vient de faire tomber Zoé. Qui va remplacer Zoé Kabila? Alternance sans alternative. Alternance sans alternative. Ne faites pas cette erreur-là aussi à Tanganyika. Bon Matabo Kita, Zoé a été un bon gouverneur. Zoé a été un bon gouverneur. Zoé a amorcé l'élan du développement de sa province. Vous ne pouvez pas comparer Zoé à Maweja Jounes, qui était le casting de l'UDPS ici. Vous ne pouvez pas comparer Zoé à Maweja. Mais faites un bon casting. Faites un bon casting. N'envoyez pas un autre Maweja Jounes d'abord à Tanganyika. Non. Ne brisez pas l'élan du développement de la Tanganyika. Ne brisez pas l'élan laissé par Zoé Kabila. Mais le problème se pose au niveau de l'alternative. Vous avez enlevé Zoé, c'est bien. Ne brisez pas le coup à l'élan du développement. S'il vous plaît, n'amenez pas un autre Maweja Jounes là-bas. N'amenez pas un autre Maweja Jounes là-bas. Welcome back, welcome to Bomoni vidéo wana ndeko Bomoni wana soki pero alinga Kabila te, alinga famille Kabila te parce que Azaki travaille à Digital Congo. Donc balbenga na ye ce que pesa kanda koma ko finga famille Kabila. Mais sikoyo balongoli Zoé gouverneur ya Tanganyika sali passé parce que biloko Zoé azosala pour na développement Tanganyika oza ko de loko ya ko chaku ba commentaire teze loko oso na bina sabino ba image ninga azosala banzela boko kamwa mais balongoli kaka donc jalousie pour ce kalinga ko ta ino secrétaire donc yango moni ndeko na lobby mwana lo bango mingi ate mais bona na su gouverneur ya ba Congo yo atu batu mwena bona ozongela bino bon na ko expliquer bino pourquoi la question. Thank you. See you after this video.
C'est pas vrai. Comment on a valeur pour te jouer gouverneur ou un valeur il y a là. Comment on fait ça? Ça s'appelle gratification. C'est contre tout ça. Spirituel, papa social comme papa social comme société. Comme le la tuma tubona. C'est équipe nationale ou ndima rando na ba konzi mususu pona atu. C'est équipe nationale ou ndima rando na ba konzi mususu pona atu. Atu tubona manifeste-toi. Lamba et Gotala, mon conti à tout Matouana. Parce que le 5e événement, 5e hommage, il y a Papa Wemba. Le Kolamboka Oyo Mabelezali, il y a son excellence à tout Matouana. Bisika Papa Simon Kimbangu. Aleka qui pa beta qui likof. Il est Panzanaki. Yango lelo tolobi ke il faut honorer Mabele Oyo et pas un déponabiso japonais Tokodian Kunju parce que son excellence Atuma Tubwa Nazara. Soki tokoti mikanda réponse à Malonga ezalaka. Yango tolobi fofio. Son excellence Ata Mutabila. Silence. Celle contre tous. Moi, souvenir à mon candidat Grand prêtre des prêtres. Welcome back sur le compte. Moni wana atuba tumwena gouverneur ya na kuna na bako ngokuna. Moni biloko batu balingaka. Balongo la ye parce que salarié mais aboya ko kende. Et puis telema bakenda tina baku constitutionnel na bango aboya ko longwa gouverneur a telemi pe nanko. Pourquoi? Parce que master fâché. Ozomona siko ba masolango. Balongo le gouverneur mais tel avant que gouverneur wana na nko na mutu makasi ba juge ba mimango na ba cour constitutionnel na bango aboya kolongwa mkongo donc aza vrai yanke donc siko na Congo siko ba vivaka donc il faut ça la pomba siko zoé le ko na moyen à se défendre les apes na te pour ba loba trop alongwe mais ça la bien te mutazo bongisa na okuta bon asala rien bon na fingite mazome ko meka balongo la yeme avanda gouverneur nanko bitumba ebima batu bakufa aboya kolongwa omoni siko biloko ande batu balingaka donc congolais lingaka nengwana et ça la vrai tant balobi que no aza sa père tout parce que yebi kazana puis na ye bon na end of the day na za pe contre été bon ngape na féliciter parce que moi sur mon Congo il faut ba Congo pe ba yanke bazala bongo ça la rappelle bien que yo tcheli baya yepa tcheli baya alakisa batu ke no mboka ngondenge za nango mokila ba pomba mais na end of the day ngana zolo ba tant que président ya parti ya musée tozonga na pouvoir tant tozonga na pouvoir to lakisa batonde baloba ke ne jamais trahir le Congo donc biso toko trahir te toko travailler onde baloba le peuple d'abord kaka te ko ya peuple d'abord ya munoko avec les actes. Voilà pourquoi na ba idéologie toza lango pour na ba élection ezoya en tout cas ba membre bo adhérer na bino pour PRP za gouvernement royasima ce qui biso toza na présidentité il faut ça la coalition avec PRP pour le temps Congo en esprit à musée. Thank you, see you, bye bye.